munoko nanga eza awa te ke pona lubana sala boye te. Madame Angelica abibenga ki madame. Nani? Madame Angelica. Bashino balongo bakabwana eza po nyangala kata na temela Karine bagenda ko tia poa. Ozo compose ko Karine ala seketa moninga naka mama youtubeuse na maîtresse na nzambe na yo. Et puis on a presque déjà mot d'autre. Muto ko fait suka mbanga afingi Belvinga na oya. Comme le roi soda pe ya Belvin do za ya Karine ko pe ya Belvin. Belvin a collègue nanga de master nanga. Ozo comprendre. Baba que beveza lesbienne deuxième ba vidéo tout le monde a ngote professeur ba lo makambo bazana ba preuve te ezaka ke bana mike ba sirana na manzanza ale ba ko ba ko molia ngona munoko le ba ndoko doko yongi créer ba buzo ba bana wana yongi donc faut garder bande aposter nani Sarate Congo bona masolo ya culture ya Congo o ka masolo ya ndule ndenge ko tambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoba information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, à travers votre site Congo Victoria, mon abino famille nanga parce que vous s'abonnez, vous aimez, vous partagez la vidéo. En tout cas, merci. Voilà, encore une fois sur ce plateau, Toroso la bato abino, Jemima, tout le monde abino kala, maman Blandine depuis les États-Unis, Jemima, la mon abino kala, donc il s'agit bien et bien de tendre ce dibinga la sirène, il m'aura bien moi la moulouba le pété, mais aquarium, donc surtout là, ils avaient avec quand même assez peu de parler parce que il pena za rapena vrai youtubeuse ya makambo les kara emsunga kuna ebité na kamera idaza na ngoza rapena na temps to soni ba sujet au tout monde na YouTube pour ne pas na épingler moko tout auto monde na YouTube to solango et puis déjà les deux rapatriement ya corps ya papa na biso de fao o les artistes musiciens mune na mboka na biso corps ne comme na Kinshasa lelo. Voilà, merci beaucoup à Elvis Fungu donc ndenge aibina ko image. Merci beaucoup à notre boss Jibe Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas. Déjà merci bon séjour na yo déjà na Dallas parce que l'équipe bien bon séjour na Dallas et femme depuis Paris papa social. Merci na la Chine mobimba maman Belgique 2 Olivier Raquel Mokonda Toulouse na Paris. Merci na David Mami Kombe na Paris Ado Senga depuis la Suisse pour nous tout Elvis Fungolanga ba mon tendance de binga la sirène tous années sur ce plateau toi peine na parler c'est ça m'a parlé tout solara à la mer pour ça la bien la sirène. Bonjour. Bonjour, c'est-à-dire Dibinga la sirène. Moi, na moulba la kete pété mbis aquarium. Tala kasko simba to bongo na bo dundango ou alonu moto to zo kende wapi. Merci à toi Karine mon candidat baronne chinoise boka mateli popé baza bakouk tout bambote belé famille bota bambote. Quand je dis famille bota directement na mona belle vie Kondi et na mona c'est la famille. Merci na poka mes condoléances à toi. Merci à maman chérie Marie Lukadi. Merci na baleki na ngato Enis Misenga Sparta. Balobi bovana ngone mno Deborah et na maman Bokilo na ngai baby Carole Kunga à mon fils Dieudonné Khalifa mais tous les alliés bien les alliés ngai. Mais on dit en 2022 on dirait au Matissimo Mafuta nazo mono zo ngenga zo tepa secret ne kozani parce que ba tumuso so mona Nicolas zo kende bango bazo fané bazo beba mais yo c'est comme si beauté ezo ko baksama to ko ba non sindeni zana répondre personne na leki non ibikap ko katate. Comprenez que je suis avec tendance dit binga de yalingara mambeuse à la direct nga la profiter na personne ba dédicace na nga à mon président Ibraton Piana ya lembouze bala loyembo hein babi ya lembouze bala loyembo c'est pas sorcier ça la marché du disque tendance dit binga bon répondre question la question non et qui menga pour rapport à mbrenga pour na kisi question na bi batumso sumi kolezo qui ne bazo ko fani on dit yo
ce année zo baksama beauté zo baksama secret ne kozani nazaka sirène naka sirène tene di binga la sirène c'est autre ba omona po eza sirène ya sirène sirène et sirène sirène wa na sirène mai ya wa toujours azara apelaka kaka ngala pelaka ka fura pelaka kaka yango wana. Ok, na bangi na kanto ndie pena ya bandoki ya bancho. Ngazo ndesi bozo peka na ndenga bongo ezaka yondo yebe na ba opepa basibi basi bongo yibika bango na benga na onuna te kaka na 68 ans d'âge yange mataka te ato kuna 2024 23 to na 22 na kana 68 ans donc na onuna ka te tembe na bango tika. Mais yo mo to sa ba dédicace na landio bien au baki famille libota au baki ba cook o mi bien tata mwasi ya sila bisal tozo mon internet zo pela entre Belleville na sila batasila bato sa ba mission contre Belleville bato pas soutenir Belleville ba c'est mission contre sila ko yo oza na katikati nde ngana bibe tata mwasi faut la sage tata mwasi faut la sage entre sila na Belleville problème ezate ba na rankinte eza ba koni mama o bazanga tina lokola mi de la taille bata yenda sa mambu na kibomu tuté ngenga ba ya chronique yo ba ote ba mapono musude ti ye na tout ba kana na poto akimambo ali kelemba bato ndaza oui et puis ti lelo avant na foyer oui mi de la taille bata na eto za na foyer ngo so ça direct et puis na expliquer non nyonso ngo so ça direct abosani nda bomba gelongi mo caméra de téléphone baluki na so tali mirandako ya mpanza foyer na ye mama na ngai lokwa kigozo obinda ka ba wara so ba bibliothèque ndako bo soto exactement tanga na za fi Afrique et puis on a qui sanson fi a motota magasin papier pe mon est propre le con donc mida tu dois arrêter OK mida azawana botuni langa mida alexanga papier ya diplôme d'état na ye mida ngana lobaka ngana okela ngo sotenga na kenda ngana yuta na ina na sala assez animation culturelle ba collègue na ngai popol mu pasura yenza na préparatoire na première graduat OK et puis non popol mu pasura zaki na biso na ina na AC na animation culturelle junior au Lusaulu yenda zaki na préparatoire na théâtre Milor Nzumba tozaki na ina na AC biso tu ba collègue nanga donc tozana bango so bomba ça pas collègue na bango bazate papa mon pasteur ayebi nga nani nazalaka bo depuis donc ebele ba ko so musala na biso awasa musala ayebi déontologie te ayebi nini akoloba te ayebi nini akosate za bezo ba vu adima aolinga asali réputation mutu po ya mona poto ya fin du monde te omoni mida ndaza wana amikoti sa prison ça le savoir akoyaka kisasa te po azape na mukanda te et puis azoka pe mukanda te na vie na ye ata sali ndenge nini azoka mukanda te moko tazana ese ndozo banga pe ese po to simara mida ese nazo banga ese te po ese ko abetaka ngate ese ko lesa ngate ce ko banga ese ça c'est mission ti ataka Belleville directement ya katinga ataka kit na bela batutu bakota ngo bakota te na ba ese pon ese za matière nanga ngona nga undo za matière nanga tanda pourquoi batu bakendo attaquer batu ba attaquer nga de batika Belleville tranquille batika sila tranquille Belleville ça msene kitoko c'est pas ça msene kitoko il y a des fanatiques ba famille bota soit ça ba bakuk ezala ba bakuk soit famille bota donc batika tout ça musala na ndenge na et puis na presque déjà mot d'autre mutoko fait suka mbanga afingi Belleville na oya comme roi soda pe Belleville ndo za ya Karine comme pe Belleville a collègue na des master nanga. Vous comprenez? Donc, makambu sous non. Et si comme je sais ma bête de tout le bâti, pour que bébé est lesbienne, tu sais la vidéo, tout le monde a un autre preuve. Bah le makambu bazar ba preuve te. Et ça que bana miki ba srena na manzanza, ale ba ko ba ko molia ngona munoko le ba ndoko doko. Yo créer ba buzo ba bana wana. Yo donc faut garder bande. Parce que moi ba poti Belleville le moté mala moleki trop. Azui bango ozu matango bengisi ya koya bengisi matango bengisa mutute ayoki ayiko pakola mawana yo feti bo pesi invitation yepe
aux angelo ko senga opesa allez ba profiter ba quand ils faiblesse or que ça faiblesse té ndé comme peut bébé vidéo azi ba précaution ça voilà pour mais on a dit la vérité réaction à moi mon lopo ba yambi na parti à poto alobi aza marraine aza maman et ton marraine maman eza ko bomba bo soto ya bana ata soka yabili kamombo ya bana a bomba nde ba to zela lo makamba grâce a lo baté pas aza maman ba pas malé babi oh tant on lobi que non o lo baté oh yo monaki c'est que ça makambo pas monaki ya solo ya ngwana pe ebimaki ke no mona ba vidéo ba message mususu ya bela na kati réponse na bébé obi bien e bandela mutuna na obi mamu lopo donc question oyo je me mets bien dans la vie que mon parti sango c'est comme ça qui toko je préfère benga mamu lopo au demander question parce que elle sera toujours prête pour vous répondre voilà et tant que moi ce qu'on appelle marraine nanga na ko appelle na obala na bina zio marraine ce qu'on a ma comportement ba marraine na bo na pene nga zabo il faut zonga marraine nga za marraine qui toko ouais donc comme ngana na comme marraine tena na parrain ba tout donner éviter et puis maman moi le vraiment non maîtrisant ou bien té mais c'est ça bon maman le ay ba ko gérer so meka maman na ko kangote atika na boka nzambe ona ko ba kangwala Karine Mokondi azala la tendance di binga mais za tout monde Karine a posté yo mais mikolo tout au monde Karine a posté Sarato la bossa ni ba ko finga tout Sarah ça ba 1000 émissions maman ba niki menga a finga na ba forme nyonso mais tout le monde a posté yo tout le monde ngoza ndeni na posta ko mingi te mais yo bundela ke ko za fidèle pas Karine na no trahira été a posté nani Sarato. Mon Dieu. Alexinda kupena ça. C'est qu'on a aussi kako. Tu n'as le comme la sécu pour aussi on va dire mais la sécu a raison. On a sécu pour ani. La Chine. Bon le pourquoi on a sécu. Agaye. On mon otangi kombo wana ayuma. A kizengi. A Tintin. Karine a sakane esprit makasi au finga ki Karine au télémé la ki Karine lelo zongi kolobe la Karine kokumisa mais est-ce que Karine a ça ta ki zenga finga ta lelo bota la lelo yo elo Karine o sala ngwana vous comprenez que poster nda kunde Karine binga so Karine posta ka tenga pe nga postete so Karine a senda kunde kitoko tenga pe nga des propriétés donc idole na Karine kili Karine a laksa mo kili ke tala o finga ngata la lelo monsieur ba tendresse yo pe bonga bitenga Karine na sane rando ezeki makambuya mwana biso akufaka Karine taboma mwana biso te ezalaka Bercy ngala Karine to rali kamuté Karine azaka juste ka avocate pour azo côté leska zalaka mais que oya Karine na nyangala kata ponga bien ke nyangala kata na nyangala kata wana ezaki ke papa soki lelo la Chine ba chinois ba longo ba kabwana ezapo nyangala kata na temela Karine bagenda ko tia poa ozo compose ko Karine ala seketa moninga naka mama youtubers na maîtresse na nzambe na yo ozonga ofuka motubela lelo atubelité aboya ka Karine afinga Karine lelo mo komisai Karine ando tsa le ka aboy Karine ando nyokolo kaboy nga Karine na postenga ou pas na ja tendresse mais atako trop est-ce que eza problème et ça ninga na mukolo nga blo ba futilité eza ba to ba immature ndeso Karine na postete est-ce que so a postenga ta postante elongola ngani so déjà ça postanga c'est bon so na vie déjà to na page ya Karine ça postanga c'est bon et est-ce que c'est obligatoire à postenga mais Karine ando nyoko le kaboy au finga et pas comme ils sont fanatiques à libela tozora ba vidéo na finga ka to chiango to china ekilele to ndio tia to seka moke ngaza hypocrite la vie no natala ba mission parce que na s'abonner na chaîne soka ou alors no ekoti ba olobe lo mo très capital ba guerre eza makasi ivete o le kala tv ko finga o bimaka mususu makamba kai na ivete no na ivete no kota te po makambo ivete o sala a olemba na otika lope to ko mona ngo on dit comme si harmonique na fingi trop ntango na o finga ya sikeyate na zongi na ngasima ba bengo prophétesse
babengaka prophétesse te babengaka mwasi ya maele oyo bon bakobengaka mwasi ya maele fo kozala na vision aigle kotalaka na mosika komonaka na mosika yeba bazongana na Karine nga nakanga data lelo babongisa to babongisa kina koposte ye kana zane bongoti yango ne kozaka déçu ko kota ba guerre msotala ako décevoir ngai non ezaka ke toza bato toza bato to ba mikolo toza ba responsable ezama msusu tokokota no tokokota te talega baba ninga po babongisa o nga komo osala ngwana mais lo mo ko sala mabe oui yo vana ba kindika yo sola na bango me ba finga Karine o wana eza musala ba finga Karine na konta musala po ba ngape ba kote ba vina bango ba kote ba vina ba chaîne na bango bon nga nyangala katanga lo sekete Karine yo poster it ya problème tene ka musika te yo be nga Karine tene moninga asika bango tu bazana sa émission na Karine ndeka na poto muze kanga mu na se est-ce que vous avez basusu na yamba na chaîne moto otanga kombote na yamba Karine na émission na téléphone puis chaîne émission tellement chaîne mataka on a série la Chine za libanga wa baba na membre bazala donc zalaka penza to zali c'est quoi kufa hein bon kufa c'est trop dire et ça c'est OK nyangala kata tonga mambo baniki wana tonga senda sake akabola batu so Karine d'accord jaka yende azande toro ayuma a comprendre mambo ça te yango je te kali c'est comme ça akom ko banga pe Sara muto asala ke batu mususu ya yoba kenenga mune mo bendi yo supembe nae was ko zo lingolo ba c'est la mamne eza c'est le sentiment nae ça le sentiment nae yemo kabini on sait pas ça mukola responsable acte opposé hein donc gars vraiment etali na ngate mutu Karine na lobisa raté so on nous bien été au sol na biso OK na ça la teke non ta laisse pas abinemi boye moi nyangala kata yamba bato ba buzo ba pona kombo nanga leso ka yamba bato wana nyangala kata na relation te yo télématique pe bato ba kanga bango kaka on comprendre do baso na Karine bien moi Karine da posta kai est-ce nga goto ba téléphone Karine pour no poster nyangala kata nana ta wana te Karine o sala comme selon ye selon nga de Karine dit kala bato tout na so bango tout bien tana sur na bon sur la maman Karine te ma mususu c'est na ke yamba bon yamba bango il y a problème on peut un peu conseil na conseil na conseil na pesa kate et telinga te pour chaque porter sa propre charge et za makambu na bango ngetelinga te et telanga te oza YouTube bon nyangala kata tonga liambo na mituna bango pour que soit attaquer bango bon répondre il faut nyangala kata vaka na rando oyebite kono obenga nyanga kata komona solo ya Sara to moni pe alamusi dossier moko ki non ba voice dimi oyo mama ya grâce azolo ba obim sa vie ya mwana na ye makama oyo momona ngo ezo kende ka ba épisode ye nanu avazo makama biso na oya ye nanu abi ye bima de ko boy baka bima alala abima na papa na ye se bima de ye abandana no silité poti abana banda zaki na inane te inane ko yeba ngomte awoma ba mudya age mona mayele ayeba mamune tinga banda age 5 ans nanga ti lelo do abanda biso ya 5 ans ti sikopo ezano na épisode mulai abana no yayi moko ponga bango avanga na banda na mutu na ko mi finga modi binga na makolo x na za na cha produit pena moi sa choko ligona on afutanda ka des chambres salon tout va nous pas mobimba nanga moko tout ça toi chengati tout ça l'aise n'ava na chez les amis tu vois pas biso na boko ma boy bobo no expliquer petit biso boy moi nanga moi lorsque lo yenya ngala kata fa ko ba télévision ngona ba ba CPN so non c'est que tant que ba théâtre et la maté ba théâtre non ba message te faut ba message ya binga za kombo asa ba miso alobela sourier moi Karine des fois ça rend tout à l'heure me ramener à hotelama na bi ke ye aza idole ya Karine donc asa mam Karine salaka mo Karine avandi boye abisi mo mobali na ye ba so na piscine bla bongo ça bien tala mama kasi stratégie ça ba stratégie bongo ça les bien mais ngana watikaka na rando na lobi boye sera sali erreur aolela pa kokate aoyate ponga luka connaissance na été nda luka aloba nanga no matanga mundu ere na fanatique tantinio bazina mona petit nanga sugar na petit sugar on peut soit kenda donc gamona wa sugar yebi
Bosu bazape na akenda bi dawa Junior Daw akenda na mona kete ba na mère mutu bwa landa ka samba mo sala ngai biate na zaka original photocopie ko ma originalité tia kina makamna yewana so pa na ngalo na lingate ba hypocrite na linga ba hypocrite mutu yo bengi mutu ay osala mission o coacher lo babo we nga pe na zana ngati tanga lobby allez juste bien tout pour pas répondre été tu peux répondre des tendresse pour tenir ça loba pour tenir ça sur un plateau on répondre si di bingo wapi nga za mutu tel o ay mutu o a PZT pas le côté il photo régler na mususu nga régler ba ma façon belé ngai nga so régler bo na maloba te na msunga na sauna vina yo utambo apoto yo ka bien te mais tout là la muki na fait car mais to talango bien te na kola sango te vidéo bimi babwaki vidéo ya Gloria ma Emily sex tap ya kanso de so comme na poto ba ko aza ina persi oh bas filmer payer tout monde ba vidéo Gloria olangi mutakalize oloba ndemo kana penyel oloba ndeni mais tout le monde nite kay longa c'est parti musupe zali bon nalinga nanga Gloria olangi te wala pena na linga kete banda kala boyebi mais vidéo na ndimi nanga te zai là les opinions nanga mais oui on a bomba te on ninga ozanga okataka poster na linga ka ete ya solo na linga ka ete na linga kete ya solo mais na vidéo wana naza convaincu te kezai là qu'on se dit na bandeli yango 10 000 fois et puis coiffure oza nango za coiffure wana te tout la rapport au moni azarabi posta en tout cas oza na coiffure wana te ngala nda via mwana wana te nanda vi na ye nga penza ona za cauchemar vi na ye mais Nathalie piercing et monanité Nathalie mbaba munene ne mwanda ba oyete bado kokanaka exact donc naza mutaboye mais Nathalie penza za été on décevoir la Chine on décevoir on est comme nini on va prendre la vérité ce bon ba moneza ye muto so moneza ye moneza été to ba ke Gloria robota makasa ya kwanga na manzinza sardine elbungu abota kani asimba kai bébé satana donc on va comme ça on va sentiment Nathalie penza yete pour la linga tem kumbe yebi o bon ça sentiment ni na moneza yete naza convaincu te so na kondima na bolisum tout fait bateau al baba baba ndimisa na makasi mais to comment chuter na biso parce que au que ça m'a mebelé tomoni ah mais la Chine le grand monde c'est qui na sakiat non ça na ngolo nini yangot oye kufi déjà kufita carte bancaire bon on a la carte bancaire quand est-ce que faut que débat que ban ba c'est ça on langoté yangot ba tout fina bango baba to maboma ngaza ka bango te ngasa msana objectif papa kuna za wesa ya nini te te ya comprenez toza kuna litete demander bango kuna likolo mais toi en pleine émission te parce que non même to que ça ngasa dégâts matériels na lobate comprenez que toza la tendance di binga yazala ka show za to na douche na biso eza bien na baignoire na kive propre là oui parce que mutu mo oti kuna alazo ye musengeza boy akota fona zongisa yake ne kusama kamne kuna bo supportenga voilà ba ibe dans dépose la madame Angelica abibenga ki madame nani madame Angelica mais on to sala non na bandal quand maramu ya 4e nini oh ya n'est pas avec nous et contre nous donc to fula muto asila kalate hier ça la guerre na nyangara kata donc héros tan ezate ngana vandika ma pende na ngaka minene boy ka boy quand to faka kana vandi bolili habillement na ngate lelo kana vandi na ngaboye allez na ndo tanga kombo ya muto tangi ba madame ba ka olukelo na YouTube te na YouTube oyo madame ate soko za madame vanda chama ko likolo beta ba chiffre ba milliards
Oya 48 bana misala. Moi misala oya bongisa suka nyonso. Oya bongisa nini. Yo mona nzoto nozata na 10 bana misala. Oya manzaka zo le metenga miboy abongisi. Mais ce qu'on se rappelle tant vandi. Hengwa ko bibisi énergie. Ah, biso to ba misala YouTube. To ba misala YouTube de battre distraction. Comprendre tout t'inquiéter. Comme la souka. Attends comme na gangé ko tanga kombo na. Gangé qui est? Attends abi liboma ya biso to zakane tandra dibiga na kananga bi abanga liboma ata liboma zanga isa yete isa tenga technique keba ba jana ko sesa na ngate ngana so tout da jam kolo ngato ko bete na makofi munoko nanga eza awa te ke pona luba na sala ka boye te pona ko yana ko luba so kangisi na obima elle ko on a pouvoir luba nga congolaise dans mekati mais donc sous ça musala oyo sala pas micro au sala théâtre mais ça appelle la vérité pardon toi la 2022 comportement ya Gabi sepela nango na sepela nango poza lokola nga aza hypocrite te so na sepela nango pourquoi alba makambo so ka lobi na mutule zate a blessé après à prêtre pour resenga bolimbisi il y a pas le bin à 2022 balingi sou bon les andaya baza baninga bayebande bakumbanaka bayebande bakumbanaka ya Gabi nga sina solani dana privé nga ko pesa ya Gabi conseil na télévision te na ko koloba mabe ya Gabi na télévision te ya Gabi to yebi to kinde to kinda nango ya Gabi zo ze ka benga nga petit OK na ba poni ya na sali déjà tikara na landa te ko nga te yusuba mutuni ya boti liboma mama liboma botali ngaba mona ko liboma yo mona wapi to papa mu yibe ngama na ko mu yibe ko linga te do lima kambona te si. C'est pour la maman comme sa vie privée aller parce que les a kanda to mona on denga longo ina liboku to alonga nani alongo la kinani comme nani bobo manoka e ben c'est o chani ya bitumba bobo linga sime ba longo pe bobo liboku parce que non le kala tumba et la guerre est-ce que mutu batu ko ra choc te au moins que mutu za so za le kamuna na vie privée nanga na so na ko italien ngote na peso yo osenga te lo bana osipa nanga te. Ce que je on a TV, on a dit au Kotaka. Il me demande on a TV. To Kota, on a privé, on a télévision. Donc, to Kota, nous tout à partir. Donc, vie pour tout le bien côté quoi qu'on le batte. C'est la Gabi sa carrière. Voilà, il y a Gabi qui a une émission même sur où on a le bacango. Donc, il y a Gabi qui a un to message na bongo. Ce que pas mon Gabi, c'est Gabi tumbale tinga. Tu as tout bien appelé na tumbit. Mais aussi non aussi il était resté là-bas qui a seka c'est là pour répondre quand seka abonné il y a Nicole Bakata la matanga le ben seka tabeki no yepi na matanga na ngai akite au moins vidéo te auto zala ezaki avant-hier ba fa ba so ba pe bien ba seka la ba message na mna ebo donc pas message nanga voilà maintenant comme na souka dernier mot par rapport à l'émission des fois encore on est lelo mago lobela moté apema bope malamu des fois bope malamu pemiti somme to feke pemati asa kolipe atiki bana to ki son atiki 18 bana ndeto yoki ba musicien batika ba musicien tika bana be ba bok to atika bana 8 10 bon yé voilà c'est ça ma dédicace merci na la Chine merci na baba Koukov merci na famille Bota merci na Natelka Jingaoni angata makutaila mu monogramme babi mami kina la femme légitime José Malolo l'appellation bien contrôlée merci na famille Dibinga Nyonso merci na fa l'artiste noir merci na yo moko jema ebele na batuto et caméraman na biso Elvis qui banga na tela na privé mama comment vous alors un combien ma Belgique 2 ma Belgique 2 maman vous avez maman 1 baka 1 à 2 moi quand ma Belgique ya pamba ma Belgique 2 ma Belgique 4 ah ma Belgique ne c'est pas de benga bon maman Belgique 2 danazo so to boiraka maman JP Kumaluta notre boss le grand pétrolier voilà. Maman Belgique 1 ma Belgique 2 ma Belgique 4 na maman Anna oh on ne pourra payer tema ana à laquelle ma babi le baso na liambongo na été le quoi nga nazo fingi on a tika pe ko finga été yena to sola soute
Bon, maman, nga lobi na ngai. Nga lobi na ngai, tu vas dire boire. Donc, na bon, na bosani. Ainsi que Karine Mokondi, la baronne, maman Coca-Cola, waouh. Hey, dose ya libala te mais. Nga Karine a tabalité, na olinge ka bungu. Yonde. Oh, c'est des défis. Oh, il peut t'habituer la reine, toi t'es libala. Il y a des défis. Un. Na bala te. Na bala te pona nga boza bolemba na bo tout fina bino na bala bo sepela ko numéro na nga plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430. Esprit qui libère toujours, la Chine ne tombera jamais. On finit Karine tant on y est tout poser tout ce qu'à taureau à Nyama sans esprit ou alors nous moto. Voilà donc dès que tendance di bingala sirène ngal ba makambo lu par exemple concerné boyela nga théo j'ai mis pardon évitez-moi tout ça oh. Merci beaucoup dans la Chine, merci na Karine Mokondi pour réconfirmer que je suis la sœur de notre mère Obi, ma sœur de cœur. En tout cas merci Nayo Karine Mokondi la baronne Evi qui coule tous la petite tu vas petite c'est la bonne ça la plaisir. Mon boss Jibe Koumaluta, gros bisous et femme depuis Paris. Ado Senga depuis la Suisse. Mon vieux Willy ma vite à coffre fort. Willy ma vite à les coffres forts. Gros bisous Nayo. Tout est bien qui finit bien. On se retrouve prochainement. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bona masolo ya culture ya Congo, ka masolo ya ndule ndenge ko tambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo o consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Hey, Yokania!